Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Bilongi mabe bandeko basi bilongi mabe mitema mabe madilu système o mbote na bino balandi nyonso ya Congo Check Check TV ezali lisusu ya bino oxygène liboso ya etando na bino na ye lisusu lelo kobete ya bino lisolo mususu oyo etali kaka musique te mais etali ba musicien oyo bazanga mbongo bazanga succès bazokendaka kolinga basi na bakisi. En tout cas bandeko basi bosala attention parce que ba musicien oyo bazanga basala na kombo te hein, surtout ya mibali basala na kombo te bana eloko te bazobanga so moi mwasi kitoko bazoya kolinga basi na bakisi parce que bazana ba moyen te bana succès te. Alors et ça li que non comme kolinga basi na sima bakisi pour bi que non soit résultat belinga na voix normal moi ça kolinga été lisolo nazo peut-être lisolo ya master moko boye azali wana na benga animateur te wana azali atalaku en retraite. Lisolo ya atalaku moko en retraite oyo baboya ye na Bill Clinton baboya ye na ba orchestre bela kenda kokota. Alors kaka kisi ndako lukebele alors le roi na kisi na succès aussi mbate la musique aussi mbate akomi kolingela ngo basi ezana mwana mwasi moko boye abandaki ko sa théâtre une jolie fille une très jolie fille na kotanga kombone sima mwana mwasi wana c'est une belle fille une jolie fille très rare au sa théâtre zo mon moi ebele. Alors animateur wana animateur te atalaku wana ya musufra on a le baraza atalaku en retraite amoni mwana mwasi abato ya kitoko na nzela bon les arabes monde biso ba artiste la rato yebanit bon ba sala théâtre na ba sala musique to zara to kuta na ratona ma makambo ye lokwa ba bengane ba Bill Clinton ba bengane pe côté mususu wana azoluka place ni ya kokota mais oli aluka ne kisa okende ko kota na orchestre minene pas asa succès ya komo zo kisi ndia ko dingaka basi fi wana abanda ko sa théâtre ba yebani ba sali connaissance na animateur wana en retraite. Animateur en retraite wana azalaki na ine lokote azalaki na mbongo te asepeli na fio azalaki na ba lox na ye bien na mutu aiba sa la connaissance oh ndeza bona sepela kana yo to ye bana ka ma connaissance pa talaka na ke sala ba tester partout non kende pas mutu boy non ke pas mutu boy non ke ça teste pas oxygène non ko na ke ça teste pas répondre à besoin na bando boaka malgré na escana azalaki na kawana ba bingana kinga. De commencer à ko sunga ye ko soutenir ye de commencer à moni que non su ko mo be ya lobi que non a diminuer su ki nanga na kata mo su ki po na bandelox nanga 0 de commencer à kati balox ndaki milai penza ba quelques centimètres à kati balox na ye mwana mobali wana animateur wana en retraite abonde la fion lokola kindoki on dira zanga mo resuma balox na libanda o pesanga balox na yo pesanga balox nous akina mtu na yo wana na chana mtu na ngana nu saka non que ça test ta muso soutenir ngate za ndenge nini so bino bo simbi ngate za ndenge nini bino ba batunanga bo soutenir ngai na que ça na test ta kaka so ngana sucre kwa naturel batu ba sepela nango ndeko moi sipena naivité na sokosanga koyeba ajuba suki na yakataki na mutu poza ki lox ya robamba te ezaki lox ya mo rakolisa ngo pendant des années ti comme milai bongo aju lox akati yoka lisolo mon vieux yoka lisolo tonton Claude Moussao alongoli lox na ina mutu apesi ye animateur wana en retraite animateur aju lox na mo suki ne mo atika abambi pe batonge na mutu na ye et c'est le rôle suki na ye nzoka senga suki wana na profit olia senga on pas que ça test nda senga ki zo suki ebe ke nda suki ya mwana mwasi wana naturel zo suki wana kende ko tika yango na nganga po zo mwasi wana na kisi akanga fi wana na kisi et le rôle la fion pas que na makashi na prière te et ça li que non après un moment moi moi ndo linga mwana mbali wana te abono monika lokwa ma garçon mo bwazanga tina adefara bilamba adefara mamba mbongo atema na ko toleta batinu ba kama président na ye al sepela kuna ye karaté mais mwana mwasi akomi folle amoureuse ya garçon wana on dirait liboma
okolobeli ke moment mbali wana te mwamba yonga fana ndako moko boza bikok batonga so na ba carton so pe na mabaya on sait pas mwana mwasi wana atiki pa na bango na lingwala ndako kitoko bande ko fanda na komina bien akei ko vanda kuna na kati soki na komina mabinga ngoni na bosa nkomo na ngwe ba kota kati kuna aki ko vanda na ndako na bikok ya garçon na batonga so na batol te moi ya kitol te on a moni eza ba carton so ba carton ba mélanger na ba mabaya ba triplex akomi ko vanda kuna bakamala comme kolanda ina bande ko bakekozwa mais yo eza problème nini eza ni na garçon oyo bima eza ni kuna mwana mwasa linko yo kate mwana mwasa komi liboma garçon wana atiki na msa ya théâtre bazo benga ke no sa pièce boma ke net matika mbaya matan libre zate mbala komi ko lia mbongo mwasa komi ko luka 100 francs pa pesa mbali wana après mafuta mbila akomi la façon moko boy bizarre et ou me la raté mbala ko zaki pressé pour zoya kanga e bien mwasa komi na zemi moi c'est comme nazim moi c'est comme kolela akola ba camarade netanga comme nazim mbaya sala raté mbaya loko moko te animateur sabino animateur en retraite vous en souka na tanga kombo na ye pour faut na tanga kombo na ye pour changer animateur en retraite donc il y a animateur te pour na tion en français à moi propre aza atalaku en retraite les sous aza na place ba rejoité moi c'est comme nazim zemi moi c'est comme kokemba akomi ko kemba et comme pour bimisa moi si bozo ata moi moyen basa ata moi nini bande ko ba ke ba zuye betse moi tour pas moi ata moi libanda moi ça comme ko regretter ni netinda kingai pour voir luana ya kisi ato lingi moi sina kisi lelo ye ba tôt ou tard voir luana elongwa kaka kisi pour la na ngokaka ezaka na ngose ko na sekote tant que moto na zo vivre vazana na vie ye ba ke kisi pour la ka moi moi ça c'est comme na zemi le comme na longola zemi pesa la kite aye ko bota tango aboti e suki wana te na bisabino mwana wana koma lelo maladi lobi kuna maladi le maladi nzoka mobali azo lukande sacrifice nya ko sacrifier pour que ndozo bazongisa na bokesa minene abanda azongela animation ayebisa mwasi na munoko ni fara boyke non yo zelat azo boya ngai mwana na ko ata ko kufa mwasi ko voile kwei ki se longwe voile kwei na mapena na misu na ye afungoli misu asi aboti mwana mobali moko boye aza incapable ko somba mwana ta couche aza irresponsable mais ko somba mota miliki yate moi ça ko mbiteka teka na bébé na maboko ateka oyo mabe ateka gene mabe ateka obo mabe donc moi ça comme un problème mais malgré moi ça kemba pona mwana wana mobali ko misu na besoin mwana wana kufa poyi akindo azwa moyen okota na orchestre minene dukta no mentalité ya mutana no wana mutu ndenge nini wana est-ce que c'est vraiment un homme ou bien un être humain mais ça c'est un animal pour na monde za nyama pour ça mutu te donc azako luka mona ko sacrifier na ebite bana botsa basi mususu wana ko kiba ngote yonga mona ki ndeko moshi wana za makila pete to mona ki esprit faible yonga ke no mwana nda ko mona sacrifier ba ndeko ba dimanche ba telemeli ba comme ba prière chaque jour pour na mwana wana eti le mwana na za envie ndeko mobile comme c'est lokola liboma akoma wana pato ko kengela na coin akengela atelaka moi soko za wapi andela ka yebisa ba makambu na ye mais moi si siko azonge pa na bango azo regretter ni netinda kiye soki ayebaki soki asala kini na ngona ba comme ko regretter mais c'est trop tard déjà c'est aboti mwana na garçon wana alors passe na motema voilà et kitiye sikoyo ya mwazo lela azoloba asala nini mobali wana comme ko landa ye partout pe ya comme ko menacer na mwana na ye comme il menacé moi na pour on dirait comme la poste à mouton moi là na mabele yango bandeko boyo kali solo yo bebeta li solo ya ba mibali oyo ba musicien bon on a musicien côté ba animateur oyo bazana na succès te ba comme ko ko luka ba kisi le bazwa kisi yake simba kisi pa ke ba côté na orchestre yake ngo simba kisi polinga mwasi buzoba nini wana buzoba nini wana so mone ke no succès na yo esilito est-ce que ça ki ba bengani yo wana pour ton orchestre mususu si mone ki so linga mo sina ki na problème nini c'est que un cap tu es un lâche nga penza na bengi aza lâche pour ça na sens te en tout cas bino bato mesa ko linga basi na kisi bino ba mibale linga basi na kisi to bino pe basi bo tshira mibale na bino ba kisi si réellement bo sala ngo botika ya na sens te
on les a vite mobali penza o yo linga linga yo ko tchena kisite to moi si o lingi penza linga yo ko tchena kisite eza bongo te Clément na Paris bino bana poto bole bela biso nan soki moi si penza posta national linga est-ce que ko tchena kisi pourtant on sala kisi ebe que non kisi de lego za belo belo bi kune ko pola est-ce que 3 ans après 4 ans après 3 jours après oui bité dans le maître des temps les circonstances c'est ça y moronzambe yo ebi lobi kunate bo se pe le kana butuana au perdre pour du bon au perdre pour la vie au perdre à perpétuité si go avoir les couilles moi si wana boiti malgré ce qu'elle na moi si go yo en tout cas, mon cher fiston, je te dis vrai, naïbi savez le comment boyer, hein? Nazolo bango naïbi que non Orlando yoka. Yeba que moi si balinga raye na maloba bolingonde sala maloba na yonde mte ko sala moi sali. Mais par moi ça rend être faible. Moi si je tira litoi, ça moi comme ramener zango bien comportement bien, ba caractère, ba critère bien. Surtout yo mbal mo de faraté mbal mo bien ayana mais ceux qui yo au defara on a tendance té animateur en retraite donc ba benga go animateur et nini atalaku en retraite si yo comme niveau que linga mo sina kisi moi te sali beza bêtise au sali soni même famille na ba lingi na bango yote bazo linga na bango te posa irresponsable. Conseil monsieur pe sabino basi biso bandeko basi vraiment yo mo sikito eloko ya yo ya nzoto yo ko zela mbate ezali papa te mais sukio ya yo ya mutu obike massa wana zo luka ke nozo succès na ya zo luka kota place moko boy ba jeune orchestre moko boy yo ko zo sukio ya yo ya mutu okati penzo bombi bien namona msuba lengi na ko lingi ngomba chiboka na toilette so bakateta moko ko inase alongola ngona penya kiboka na toilette mais yo ko longola o ya yo ya mutu. Oh, penzo kataki. Ok, nous pesa mutu moka tchana mutu na ye. Quelle naïveté! Quelle naïveté! Quelle naïveté! En tout cas, to luka, to yeba oni to sala. Tant aux jeunes filles, luko yeba nini ozo sala. Luko yeba comment se comporter. Luko yeba nini sala. Pe pas mi baki se on zo rabino pa marabu na mutu mo zanga netina kisne mo zanga na ngoma kasi na plein succès te kisi mo ya mukie okuna ba kese ba ko na bango ete ba lingo zo ete mais zui yo mwana mwasi pose esprit faible esprit ya mukie boke ba na ko pesa biloko nzoto ezali lamba na yo mwana mwasi ko pesa mwana mwa garçon mbali na ke sana ngo clip ona sa boy. Mais so yo mutengo ok ça o comme beta musique ça ba clip ça ba nini mais sombe lamba ils sont un peu cher tin mais ko ba somba ka sombine ka ya ballon mais a transformer en commission et comme une façon mo boy yo zo lamba na yo ti que au déficit lamba au déficit sapato au déficit nyonso ti ko mi ko déficit na suki ya mutu mais azana facteur zoyo ana facteur bomayo ana facteur makamno so ngasa ro po nini azana partie ya nzoto na yo na epa na ye. En tout cas, tout ça, l'attention, biso bandeko basi, tokeba. Balandinyo sur Congo, check, boyokili solo. En tout cas, tokeba, tout ça, l'attention. Mibali ya mabe, bakomi belé. Mibali ya mabe, bakomi belé. Mon vieux nanga luambo, ayemba, eloko moko ya mabe. Ayemba basi ya bilongi mabe, mitema mabe. Luambo makiadi. Boye binzembo wana très bien. Basi ya bilongi mabe, bandeko basi ya bilongi mabe mitema mabe madilu système o mais o si vous solo ya basi ya bilongi mabe te ya mibali ya mabe bala bilongi mabe bazanga succès bazanga eloko bana eloko te bazanga mbongo bazanga nyonso makomba osala na mboka na biso awo d'abord ko kende luka ba manganga batata nganga po balinga basi na kisi mais o libinga oza musicien fiston le oza musicien mais que nous simba quelque chose au beta musique. Simba qui se comme célèbre, Simba qui se succès. Au Vanika au senga, au mandier, au senga. Entre temps, au journée qui s'y pour que nous l'ayons moi si. Zoba. En tout cas, mon frère, Nalingaro Mingi na Zoloba, changer. Chose vraiment a besoin à moi sur Wana.
le on ba gris gris on tient non panzi yaka na voix normale sala musala luka mbongo yaka osola naye ozonga naye osona famille naye ana besoin bala yako bia mukoloti donc changer na bino ba bolinga mbasi na kisi ba mbele so ngabasi na kisi bo changer caractère on est kitoko te ba pratiquement bien te j'ai amabe bo changer botika moi si balinga kaina bo moto linga ya linga yo bolingana bo sala bolingo lo ibo créer famille bo fonder famille na bino pe bo komi bakoko mais so banyango ya kisi tanga ko joa ko boya yo akoyina yo ya libela donc akolinga ta ko sentir yo lisusu te yango ce que tozo monde hein wana ezala ki pona yo fiston na lobi mingité ce que ça lui passe limbisa ngai mais fa kina betango parce que moi si a déclaré à comprendre que non ils allaient qui voilé il fallait qu'il n'habite en kaka po bande qu'on a biso balanda bayoka o pe basala kango batika o pe bazablo la bango nzoto ba pesa ka mibali to basi botika moi c'est quoi jamais souki na yo mon bel cause jamais souki na yo en tout cas merci na bino balandi biso na en direct na Congo Check Télévision. Merci na Métis les grands caméramens. Et penza nga lo baroza Métis noir. Vu na couleur na yo et simba na kombo na yo. Merci na bisonia surtout. Merci na bani so Congo Check. Merci à mon patron Sibou Mutombo depuis l'Allemagne. Merci na Darling la Canona, merci à Ma José, merci à Naluki, directeur, merci à mon vieux Richard Lozayangamo, il y a OCC, merci à manager Nangai, TV 100, TV CD, merci à mon papa Willy Wanga, à ma maman Charlotte Alengi, merci à ma tante Miraessa, merci à mon vieux Claude, mon papa Claude Moussa depuis Paris. Merci à ma soeur Uzelte Botouli, merci à mon frère, à mes frères et sœurs, Bino surtout besoin na Belgique, ma passe à Bouina Kankou, Stéphie et Merveille, merci à Jacques, Bino tout na France, merci à ma tante na Belgique, Tantine Philo, merci à ma cousine Agnès Henriette depuis Bruxelles, merci à Bino surtout Bolandi Bisso, merci à mon bras droit, mon habilleur, oh, Nangamingi, $, $100 c'est quoi? Merci à ma fille gracieuse, merci à Tornado, merci à Mega 100, Al 2X, Wana Azali, on t'a créé l'arabe instrumental quoi. Merci à Master Pro, merci à Harmonie. Merci à Marquis, merci à Gracieuse et Tracy, merci à Arnold le grand drummer, merci à l'équipe Mobimbaya Congo Check. Je vous aime beaucoup et on se voit à la prochaine émission. Merci. Congo Check TV, Yasibo Mutombo. Congo Check TV, Yasibo Mutombo.